mais vie wana pe ezamabe. Bible ezoloba ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Tozo mona batunyo so ba pasteur Denis le sapengwa yekuta za na pasteur te azanganga azaboye. Mais ba parole nae 6 mois après et sali ba effet. Alors binga kutuna oyina ote ngakuna lakelo ote senga lakelo une semaine okufa. Mais na zongisio na maboko nzambe a s'en charger na yo. Est-ce que Denis le sa na nzambe ni azongisa na maboko nzambe? Na zobendo matoyo lo baga aza eloko te. Tala nzambe par rapport ya ba est-ce que liwa ya fi o inde on a biso akufa edam parce que Denis le Saloba qui non est coïncidé dans le cas maman. Comme même on a coïncidence. Atika peut comme dire yete. Atika comme dire yete mais alobi na tiki nzambe a s'en charger na yo. Ngai na oloba te po senga na lobi une semaine okufa. Au moni nzambe so a s'en charger na mutu. Nzamba zanzamba mawa. En entre-temps soko se repentir akoki kolimbisa. Mais soko se repentir te. Charge journée landa okaka. Bozwa liwa ya nani bo komisa na mutu a donné bo pesa nit que gloire qui a délivré prophète ou comment. Te tozo pesa gloire te. Ba makamazo sala ezo like que molimo nzambe. Bible ezolo ba mombu nanga akokweya 7 fois akotelemisa ye 7 fois. Na yo Denis le sapo ito penguina abuni nzela nzambe. Te nana kokyo lo ba peut-être à un moment na ya faiblesse. Bakoko eza ndenge mususu bakoko eza na ndenge belé koko ya na peut-être yango ne memie na. Alors qu'est-ce qui vous pousse de dire que ndeko na biso ya moi si ya journaliste a Kofi parce que Denis le Saloba qui non tozoloba non tozoloba par rapport au fait parce que yango neleki récemment yango neleki après que makambo ekomela ye. Parce que internet ezalaka boyet mutaloba likambo tango esami bokebo kundoli boye bozongisi ne bato ba oh message ezalaki ba misu ba yeba iteke Denis le Salobaki ba moni yango biso to monaki to tali to ezakaka une sonnette d'alarme mukolo mitia na place na ya mukolo mwana muke respecter mikolo. Bato internet wana ezopesa bango leçon bandeko basi bandeko mibali bo mitia na place na bino mbongo eza na suka te alobi que tango akomaki na zemi na ye ekomi ba 7-8 mois ma ekomaki kobima ye na se tension ezomata azolala te pourquoi azomona moko elili ezobimela ye na douche azomona moko Kofi Olomide azomona moko pasteur Denis Lessi azomona moko Ferregola abi ferenda lié ferende alatake longi ya Kofi alatake longi ya papa ya pasteur Denis Lessi tala biloko eza éducatif parce que tango yo zo sala boy oza pe na bana oza ko inculquer bango nini adage moko ezoloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation tango yo zo promulguer ba insulte yango kande bana no ba sala. Parce que les enfants sont des bons imitateurs de leurs parents. Génération nini autoropé sanabala na biso lelo yera fina zate atiki ban. Est-ce qu'il y a qu'il temps ko la kabango ke vina nga ya YouTube na vina nga ya libande ko kanite. Est-ce qu'il y a qu'il temps ko landa bango ke makambo nga na sala rabino bo sala ngote. Est-ce qu'il y a avertissa ki bango parce que liwe yaka et la karaté. Donc to bongisa ka vina biso du jour au jour. Lelo o tamboli mabe place yo ko zwa conscience nzambe limbisanga. Cause la tête songo la lando senga pardon yo ebi makambo e koma tio ke ola so komi na wana te o préparer ni liwa totambola na ngokaka na faut pas aux yango na faut pas aux envies donc marche na yo en permanence il faut ezalaka en connexion avec Dieu. Seigneur, tu s'est préparé quoi? Oui, tu préparé tous les jours parce que Moutaye Biliwa n'a zate. Date que tu me robotama qui oye bagite baye bisonde que botama les 15 na 7 heures. De la même manière, je au kufa oye bate musu so kufa na pongi musu na accident bande comme musu babima qui bazongite musu enlever bango donc liwa est partout. Tout bon qui ça. Merci.
nasalelaki yango te nga nayebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu kozanga koyeba ememakina na bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokela ngai mawa nasengi yo pardon ye kozanga koyeba ememakina na bazela mabe kozanga kotosa ememela ngai etumbu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bomo yokela ngai mawa. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Merci na binonion Stubozo na biso de partout. Merci na baignon Stu basute na biso. Merci na pasteur Fils Amicia. Na bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo mokoya motema ya Bivens donc depuis l'oncle na maman Gisèle. Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Pasteur na Boston na maman na biso censé que la prophétesse de l'Éternel. Il y a l'église comme au début depuis l'Allemagne, puis na maman mamie Munga depuis la Suisse, maman Cécile, Chika ma papa lui Mayala na Ottawa, na ma petite sœur Sarah Yoka ma papa Cédric na Canada. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boyeto paye biso swapi elongo na maman na biso maman Mimi maman Mimi Kayenda oya utiko bimsa album ya sika bozwango kala minute na kombo ya titre nango ezali récompense en tout cas bon mon appel clip na tout à l'heure la félicitation na maman Mimi na musala kitoko sali na album récompense lelo to so anani to beta masolo nini to solo anani to zalina maman Kati qui n'est pas présentée. Shalom maman. Shalom papa Alvin. Bonne santé. En tout cas, Dieu fait grâce et tout va bien. Ok maman, on s'est présenté, naba oy ba monio lelo s'est présenté aux Alinani. Oui. Shalom banana nzambe, shalom shalom bisika nyonso bozwami. Ezali yabino mama Kati Munga, oazali bongo la naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Kuna nazako yamba tous les jours de 7h30 à 9h30. Consultation ezali na 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa et $10 pour na bandeko bazako landanga na téléphone. Et puis deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe nazo yamba tous les jours de 12h30 à 15h30. Consultation lokola momesano 15 000 francs congolais pour na bandeko ya Kinshasa et $10 pour na bandeko nyonso ba consulta kanga na téléphone. Numéro de contact nanga ezali bongo plus 243 82 20 012 na bandeli plus 243 82 20 012. Bon s'abonner massivement la chaîne Inabiso La Nation Puissante ou pepa iboko zoba détail ya makamunyo so otolobakawa kolo esorozanga te ko pambola biso. Merci beaucoup, merci maman Kati. Maman Tobé Tamasolo ya bakiska la minute mais réaction par rapport ya liwa ya moko ya ba concert na biso na kombo ya ndeko abutuko tikabiso tumba wetu oya abutuko kufa sali crise abelara liboso mingi abino hôpital mais cette fois-ci a sali crise ememiye na liwa réaction on par rapport ya liwa na ye omonyo ndeni oyoka pe ozaki sanga ndeni. Bon sangwango na yoki pasi parce que moboti kokufa na poto ezalaka chacun mutu na porte na ye mutu na ndako na ye mutu na horaire na ye mama ya bana otiki bana na yo eza pasi vraiment bana babongaka na souhaité te papa kufa mais na choix ya encadrement ya bana
na préféré maman zala. Pour maman, elle se sacrifie pour na kobomba bana. Ba papa so asi a 8 mois si na mususu. Ce mois so na ebinzambete bana bakomi bandoki, bana bakomi miyibi, yango tozo mona conséquence bana ebele bakoti nzela pour maltraitance ses ali mbanda azomona kaka mwana na lokola mbando atiki ndako. Yango na préféraka moboti azala abomba bana parce que ngai vraiment na senga nzamba pesa nga mikolo milai na boko la bana nanga ponga moko naza victime ya mwana oyo parent akufi dès le bas âge. Papa nanga akufa naza na 2 ans et demi, maman nanga akufa j'avais à peine 5 ans. Donc kozwa affection c'est tout un problème. Soko kwei na maboko ya mabe soko za na nzambe te babiso oyo bangolu kaka ngolo nzambe vandi na yo ozokende bo ezozongisa o combien même na ebaka été. Mais abatelanga malgré les vents et marées lelo nazali lisusu wana pour la gloire de son nom eza pasi na moboti kotika bala mike. Vraiment, merci beaucoup maman. Par rapport à Liwane Bazoloba, on nous a expliqué que Koto Bazoba Kezali malade, Koto Bazoba Kezali cirrhose des fois. Non, balobi azaki na caillou dans le sang et matie tina motema. Asali arrêt cardiaque. Caillou dans le sang yango nde to benga embolie pulmonaire. Avant que tout comme on a ba makamsu ya spiritualité, mais quand on peut expliquer biso maman, ezala ndenge nini? Est-ce que bi guérison nango pe ezala ou comment? Oui, guérison nango ezala. Comment ni tango batu balobaka ko sala check-up. Check-up eza mabete. Ça te permet à koyeba état de santé na omo tu pas kokyo tambola na eboy omo noza bien on a kati oza un problème na kati il y a quelque chose qui va pas toza na babilo musubo yo ki moi pas si moko boye et kangi après on néglige na eleki na eza ba signe na nzoto okyo kapasi na motema okyo kapasi na libumu okyo kapasi na makolo mais na estomac oui ba mutu pasi nzoto na biso epesaka ba signe. Tant il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on se manifester na fièvre et qu'on se manifester na faiblesse et qu'on se manifester na mutu pasi et qu'on se manifester na douleur moko quelconque yo siko na signaux d'alarme wana kende hôpital. Na moni moi 2-3 fois douleur eza ko se répéter yango na hôpital botalanga soki eza eloko nini parce que ceux qui aux pour Bible l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Ceux qui ont dévancé état de santé na yo il y a moyen ba rattraper yo. Mais ceux qui ont le bioté na moni pas on se comme pe makasi na okoka soutenir ki hôpital mais maladie avancée. Pour comme passe ma casse et bandaki ya muke tu as négligé et puis tant boye kokende et comme trop tard et koki ko zape ka ende ko na biso na ya kana yo to sala ka émission ya artiste na biso pe à son âme Tchaka Kongo azaki ko yoka ba crampe na makolo de fois makolo ba cheville ezaki ko vimba ba genou ezaki ko vimba ba nerf pende telemi boye azalaki na embolie pulmonaire, azalaki na caillou dans le sang. Ba caillou wana esalaka ba douleur pourquoi? Parce que ba veine les amikié. Mais ce qui ba caillou wana evimbi et empêche la circulation sanguine. Tant que ça ko empêcher circulation sanguine, résultat ya kana motema. Po makila e utara boye mati ekitibo. Et yena ba réinfiltrer mati ekitibo. Si ko tango il faut ça la schéma wana ezana caillou moko eza ko empêcher bango. Mona côté ana likolo vimbi likolo komi kilo likolo zo salate ozoyo kangote ata ba tio manzaka oyo kangote parce que makila côté ana zo circuler et comme si yango insensible. Maintenant il faut chercher à savoir pourquoi le sang ne circule pas. Et talade ne konabiso Tchaka Kongo négligé tango ba eko ke na hôpital malgré hôpital ya munene malgré ba pareil ba kisinyo Césarki c'était devenu trop tard. Donc malade peut se go ou mission dans nous autres écoles et comme à trop tard. Oui, et comme à trop tard et comme à irrécupérable. Mutu akei malgré ba pesi ba kisi efficace mais ba lobi étant naé c'est pas très sûr que tu ko récupérer. Yango soko yo ki douleur quelque part, kendo hôpital. Ozoa quand même avis à médecin. Soko ozu avis à médecin, tu es rassuré ezalaki nango pona boye. Aujourd'hui, qui si pour l'état, il y a ceux qui sont comme grave.
mbongo linga dépenser ne bandeli, ce n'est plus cet argent là. Et comme il ba radio, ba IRM, ba scanner, ba échographie, ba nini. En ce temps, ils qui passent à mouké, c'est facilement retrouvé na ba veine, na ba examen à makila, na ba examen à masuba, aux en a facilité au retrouver centenaire. Mais ce qui est commis avancé, c'est là que ça complique. Motoyer, bokomi nae ba ebisibino oyo boye ne bembe. O kutu moeto simba ete po, ce kutu to simbi ende to bomie. Il y a des cas comme ça. Wow. To kobisko na lisola ndeko na biso net ke na kana est-ce que minele na poto iska médecine ezali avancer ba mona ki ngote parce que bela ki l'autre fois mais cette fois-ci crise cardiaque ezui mamo ka kei ba mona ki ngote to ezali déjà avancé comment mais na wana pe il faut tous on a deux volets. Tous on a volet spirituel et puis tous on a volet physique. Na volet spirituel tant à kotaka koma. Est-ce que ezalaki début il y a maladie wana ou soit mususu peza ezalaki début ya maladie apo mundele akosa na été ndenge appareil nezolo bandenga oyebisa mundele azana facilité oyebiso ke na état na 2 jours okokisa te ezaneti ba médecin na biso te ba moni ke okufa ba sombisi bino isu ba kisi en désordre kisi okuto o melana ote bango basala bongo te bango problème na bango ezalaka nini soki ba yebisi yo boye tango ba oyebisa yo wana ba pesi yo na ba kisi po mundele kuna za na prise en charge kisi eza ngo yo fele est-ce que ba kisi ba pesa ki a respectaki kir ba pesa ki a respectaki po ba kir musu se be bakanini o mela masanga o moni ba kisi bebe na okina ngade ya bien o boa kisi batu musu pe bazara kilo na o mela kisi so ayoki na eka mwa bien a boa kisi et qui peut causer ba torwana parce que ce cholestérol peut comme mingi makila est sûr qu'il a difficilement babilo kwana ba pesa ba kisi bazana ba comprimé ba pesa ka ya coagulation voilà pour makila kanga maté et faciliter makila coaguler ba pesa ba comprimé est-ce que ça qui comme la yango point d'interrogation wana na côté physique. Si on souhaite na côté spirituel, na physique yande qu'on a biso azaki osa musala na ye. Mais ce totali 60% ya musala na ye. Ezaki ba injure. Ezaki ba insulte. Bango ba kipa mutu te. Babanga mutu te na internet yango na ye ba te ba internet bazala ba parenté. Bazala na bana te. Bazala na bande côté wana nde na comprendre te. Parce que ce qu'on zo mona muninga mwasi atandi moninga na mwasi na internet abandi ko finga e biloko nzoto ko banda mututi na makolo otikali munoko polele ozomona mwasi ndenge biso balakisa ye biso mobali soka zoloba mwasi ovandinye mobali soki aoloba place mibali bavandi mwasi aloba te ya internet kuto etali bango te yaza mwasi mais soko ozotala ndenge azososola mobali na internet afungoli na misu afungoli munoko masebe telemia ozoloba moto wana otala ofinga nani papa ofinga nani mama o bible zoloba mwana respecter bakolo pour vivre longtemps na se ya mokili promesse moko recommandation moko na bible o ezana promesse ka yangwana otosi o vivre ezali recommandation o ekangama na promesse mais bana mike ba finga mikolo batiki place na bango mikolo bazo finga bana monde internet franchement na kokango te na mona ngo ndenge heureusement penda na pona bon côté na yaka koloba makambo eza sensé parce que ngala kamwa ka bango ngamba bazaka na ba parents na bango batala internet to batala raté comment on a paix na longwe na cadre ya physique et koki kozala avertissement ya nzambe parce que yé moko tanga bimaki na koma na tala ki imaginer bi nga penza na kota koma na omi yeba lisute vraiment nzamba zongi singa en tout cas nzamba za malamu il faut na bongisa etamboli nanga yé moko na munoko na ye tanga bima na koma mais après azongi na yesusu banjo finga na ye kofiolo midaole la mama na ye anjo finga na ye pasteur Denis lese ole la yaya na ye donc kuna kofinga ke zongi
bafinga fali mabe bafinga fere mabe bafinga tatao mabe donc kuna on dirait visibilité ezande na mafinga. Or Bible ezoloba le salaire du péché c'est la mort. Na lobite ke biso ba total à bango to sumuka kate to sumuka biso nyonso mais zwaka temps ya ko se repentir pour na se na moyo mo santo azate oyebite nini ezela olobi oyebite nini okuta nango apprendre to sala mission mais vie ya repentance est la vie quotidienne na yo parce que nzamba apesi biso yango na mesure de la grâce mais vie wana pe ezamabe. Bible ezoloba ne touchez pas à mewa et ne faites pas du mal à mes prophètes. Tozo mona batunyo soba ba pasteur Denis le sapengwa yekuta za na pasteur te azanganga azaboye mais ba parole na ye 6 mois après et sali ba effet abi ngakutu na oyina ote ngakuna lakela ote senga lakela yo une semaine okufa mais na zongisi yo na maboko ya Nzambe a s'en charger na yo. Est-ce que Denis le sa na Nzambe ni azongisi na maboko ya Nzambe? Nazobendo matoyo lo baga aza eloko te tala Nzambe par rapport ya ba est-ce que liwa ya fi o inde on a besoin kufa et donc parce que Denis le saloba qui non est coïncidé na ngoka maman te comme même on coïncidence atika peut comme dire yete atika comme dire yete mais alobi na tiki Nzambe a s'en charger na yo ngai na oloba te po senga na lobi une semaine okufa omoni Nzambe so a s'en charger na mutu Nzamba zanzamba mawa en entre-temps soko se repentir akoki kolimbisa mais soko se repentir te charge journée landa okaka bozwa liwa ya nani bokomisa na mutu a donné bo pesa nit que gloire qui a délivré prophète ou comment te tozo pesa gloire te ba makamazo sala ezo l'exa ke modi Nzambe Bible ezoloba moumbu nanga akokweya 7 fois akotelemisa ye 7 fois na yo Denis le sapo ito penguina abunyi nzela Nzambe te ngana kokyo loba peut-être asa na moment na ya faiblesse bakokweya eza ndenge mususu bakokweya eza na ndenge belé kokweya na peut-être yango ane memie na alors qu'est-ce qui vous pousse de dire que ndeko na biso ya mwasi ya journaliste akufi parce que Denis le saloba qui non tozoloba non tozoloba par rapport au fait parce que yango neleki récemment yango neleki après que makambo ekomela ye parce que internet ezalaka boyet mutaloba likambo tango esami bokebo kundoli boye bozongisi ne bato ba oh message ezalaki ba misu ba yeba iteke Denis le salobaki ba moni yango biso to monaki to tali to ezakaka une sonnette d'alarme mukolo mitia na place na ya mukolo mwana muke respecter mikolo bato internet wana ezopesa bango leçon bandeko basi bandeko mibali bo mitia na place na bino mbongo eza na suka te bambongo YouTube apesaka ba TikTok soki ba Facebook wana na bité ata muso na bato basomba mapangu ta muso nga aza na one bandeli yango na mona ngo gravité ta muso bato kofinga eza mabe nyonso eza lisumu tolobi teke kofinga eza lisumu kotonga eza malamu nyonso lisumu kombo na ngoka lisumu mais Bible ezoloba oyo azosumuka akozala privé na gloire de l'Éternel. Na gloire de l'Éternel, il y a tout. Il y a le souffle de vie, il y a la santé, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a tout. Quand tu n'es pas dans la gloire de Dieu, tu as la maladie, tu as les infirmités, tu as la pauvreté, tout ce qui est contraire aux bonnes choses, tu as ça. Donc, yo, si je vous comprends, si je vous comprends bien, au numéro de Baké, Banderonion, tout va finir en net. Et à la base, surtout base, Namibad, Kofinga, Nabo, Naboye, au Pekisi Bango. Pekisi Bango, pour les soumou. Ata biso bato total à Bango, ce batali babio, oh nanani, oponi nan. On a préféré à Jaël, on a préféré à Karine Mokonzi, on a préféré à Labrine, on préféré à Kaye Poissala Moussani. On participe à l'issumune. Parce que tu as dit que Jaël a fini. Tant que tu préfères, c'est que vous contribuez à l'issumune Jaël. Tant que tu as préféré à Néné, c'est que vous contribuez à l'issumune Néné à Salaka. Oui, bien, on maîtrise comme on a on. Si on a moni ba onyo so ba lamu ki kuna Rafine moninga nangai moninga ya le léopard moninga ya le nini ya le Kardashian de nata aza moninga oyo zala wana oyo. Donc, c'est ngélé te yapé bango.
été ya bango. Les malheurs des autres doivent nous amener à réfléchir voilà. sur notre sort. Été ya bango, été ya pena biso batu tolanda bango. Parce que ngai se na moni na nga makambo eza dans les bêtises. Na zappé na nga na ke côté mususu. Na zappé na côté ya mususu parce que Bible il y a un temps pour toutes choses. Peut-être pour nous détendre banner, pour nous se distraire. Natala no elo koni nezo seki ça. Natala no elo oni parce que j'ai pas le temps. Na que peut-être na to seka et puis tant musu ba sala kango ba une fois là. Natala ta théâtre moko boy. Mais tala biloko eza éducatif parce que tant yo zo sala boy, oza pe na bana, oza ko inculquer bango nini. Adage moko ezolo ba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Tant yo zo promulguer ba insulte. Yango kande ba no ba osala parce que les enfants sont des bons imitateurs de leurs parents. Génération nini autoropesa na bala na biso lelo yera fina zate atiki bana est-ce qu'il y a qu'il temps ko la kabango ke vina nga ya YouTube na vina nga ya libande ko kanite est-ce qu'il y a qu'il temps ko landa bango ke makambo nga na sala rabino bo sala ngote est-ce qu'il avertissa ki bango parce que liwe yaka et la karaté donc to bongisa ka vina biso du jour au jour lelo o tamboli mabe place yo ko zwa conscience nzambe limbisanga ko zela te songo la lando senga pardon yo ebi makambo e koma tio ke ola so comme na air wana te o préparer ni liwa totambola na ngokaka na faut pas aux yango na faut pas aux envies donc marche na yo en permanence il faut zalaka en connexion avec Dieu. Seigneur, tu s'est préparé quoi? Oui, tu préparé tous les jours parce que mutoyebi liwa na ya zate. Dati kutu yo moko botama ki oyeba ki te bayebi sa onde ke botama le 15 na 7h. De la même manière jo okufa oyeba te mususu okufa na pongi mususu na accident bande ko mususu babima ki bazongi te mususu ba enlever bango donc liwa eza partout. To bongisa. Merci beaucoup maman. Parce que mekana ko betela biso masolo oyebimi pe surtout car pour na na niveau spirituel le biso qui fait le biso qui dénie laisser ce qui confie mais on a quoi expliquer biso na oyoyoki oui par rapport il y a belle sœur naye alobi que tango komaki na zemi naye et komi ba 7-8 mois ma e komaki ko bimaye na se tension izo mata azola la te pourquoi azomona un moko elili ezobimela na douche azomona un moko Kofi Olomide azomona un moko pasteur Denis Lesi azomona un moko Ferregola sikoyo ba memiye mobali na amemiye na église esika ya sambelaka na église wana ba recommander que abenga pasteur Denis Lesi asenga pardon abenga comment on appelle Kofi Olomide asenga pardon et puis abenga fere atunaye problème nini tozali nango ngana yo. Moi je pense que recommandation à Seigneur tant mutazo luka délivrance tozo luka piste de solution pour nanga waneza point de vue nanga ndenge pasteur ayebisaki abenga Denis Lessina comment on appelle na Kofi Olomide asenga pardon il fallait ça la même chose pour tous les trois. Pour nini pour tout le 3. Il y a lobby qui y a affaire et bazan un problème te kuta défendre kaé à lobela kaé. Mais ça peut arriver. Nazana ndeko na ngai bo to solo la bien to lobanara bien to salara bien. Mais kokyo zanalika moko bo to salama discussion moko sepela te. Alobate avant de sango na motema mais a sepela te. Na sala lika moko to yoka voice na kishaso e koma kaka ndeko yaka komi yoka. Zwaki tivanda yaka komi yoka. Tamso aloba conversation moko boye offert à sepela na ngote akanga na motema. Le fait que zaki komona bato wana nyonso misato. Il fallait à ça le même démarche. Ndenge asengaki pasteur Denis Lesi pardon. De la même manière asengaki Kofi Olomide pardon. De la même manière il fallait senga faire pardon. Nzambe a recommandé nga na senga yo pardon. Mais nga moko na conscience nanga na ebi ke tozalaka bien, na ebi ke tozala na problème te. Mais tangu mususu inconsciemment na sala yo eloko moko osepela nangote en tout cas démarche o na sali ezakaka ya kosenga yo pardon ça aurait été simple pour nga ndenge na vandi ya papa Alvi na benginga mama Kati na bengi yo nazana mobali nanga nalingi na tuna problème nini nazalaka nango na yo po ndenge nazolala nazomona ka na bandoto nanga
yebisanga tozala na problème ni. Est-ce que non sepela nango? Non sepela nango te. Neni yo lobake olali olotinga o monanga na obimelo na bandoto otunanga se toza un problème. À première impression non sepela nango te. Mais soka bengi nga po yebisanga makati. En tout cas, Seigneur a recommandé ngana senga o pardon. Ngamo na oyeba te so na sala quelque chose mais nzambo ayebaka. Place biso to bosani alobi na senga o pardon. Yango na ngina yebisa oboy. Soki na lobaka eloko moko. Soki na sala ka eloko moko o sepeli saka ote na bengi yo na présence à mobali nanga olimbisanga. Directement comme c'est une recommandation du Seigneur, banzela na elingaki kake fungwama. Pona nini na kofi na fali osali démarche mususu et puis na faire osali démarche mususu. Et faire gola sepela na démarche wana te asilika a bloquer. Yango moni na internet mobimba babi ferenda lié ferende alatake longi ya kofi, alatake longi ya papa, ya pasteur Denis Les. Donc tout ça ezola ki sa cœur. Molimo na nzambe ezalaki te. Parce que ceux qui molimo na nzambe ezalaki akopesa yo esprit ya discernement, akopesa yo parole de connaissance. Na eta na ye azalaki mututa ke luka nani a tungisanga, nani a bundisanga. Bango na internet baza bato barando, babebana na batu nyonso bayokanaka na mutute. Yazaki mutale la kama na nzambe. Nzambe limbisanga. Na bato na salama bena bosana limbisanga. Rappelenga kutu ba masumu mususo na zao yeba lisute pona sengela ngobo limbis. C'est comme ça qu'on répare avec Dieu. Soki nzambe déjà limbisi yo, mutu amokili atakangi yo e osale lo côté. Ye ifalale la kama na nzambe. Fera bloquer ya bloquer ete. Denis Les yamba te ye ifalale la kama na nzambe. Ne tapo nzambe limbisanga kaka. Naza fautif, nga mofingi munene, nga mutabarando, nga mutabarankin, Yesu yokanga mawa, limbisangai, yokelanga mawa, rappelenga kutuba masumo na sala na bosana, poka kana zonga na nzela ya repentance, limbisanga. Et loko ndeko na nga ya mwasi, il fallait à sala yangoan. Mais naebite sur démarche ezalaki la même, to ezalaki la même te. Mais nzambe aza irréprochable, aza kana conseiller te. Lokola décida ki akufa akufi. Mutu musu pe batu bakoki obimela bimela e, soki nzambe alobi akokufa te, akokufa te. Donc kola muka ya mutu, kolala ya mutu, kokufa ya mutu simbami na maboko ya nzambe. Yango wana batu, Bible ezoloba cherchez la paix avec tout le monde, sans lequel personne ne verra Dieu. Toko benda na awa, tolobi tozaba na nzambe, to benda ni benda tolobi tozaba na nzambe, ale na suka, nzamba wanga ni biso, to sa ndengeni. Luka kimia na moto nyonso. Kimia eza ofele, eza très important na vie ya moto nyonso. Po bako benda na bendano efungola ba porte ya mabe, e kangaka ba porte ya bolamu. De préférence ozala na en paix, po ba porte na ya malamu efungwama, olie ozala mutu ya kobenda kotindika kozongisa po bolamu e kangamelao. Moi je pense que c'est un peu ça papa Alvin. Merci beaucoup maman Cathy, merci na banyo to bazola na biso. Par rapport à Nino Beto, est-ce que le traitement n'est pas? Oui, traitement est papa Alvin. N'habitez ce qui osako se rappeler, ce qui frère Nabiso a conquis que Debiso Kozong c'est Nabiso ba image, ba série Star Nabiso Chaka Kongo Kufaka. Nayaka kola kisabino tetanga. Tetanga oyo, eza teka kate pona bato baza maladi. Te oyo biso tomela yango na ndako na biso mobimba tous les jours. Tomela yango na tongo, tomela yango na pokwa, eza ti. Ti oyo en même temps zo melango, ezo faciliter la circulation sanguine. Moi ozala na ba problème ya ba caillou dans le sang ezate. Ndeko na biso papa Chico aux États-Unis. Aya awa confirmé écoutez awa. Alanda traitement ya tetanga, tango azongi kuna na États-Unis asuba caillou. Ayeba ndenge nini asuba kayu ndenge zaka na tongo bozo bonga maboke musala mwasi azo sukola mobali pe aye asuba mais mwasi avandaki na Kivu abi mais ça no ki habite na kokate suba kana Benoît ko suba subi na Benoît yo ki pe bâton de Moïse soué allez amoni loko mo ekwei tango ekwei azu akanya ngomba mo photo asimbi yango eza lokola
eza lokola viande hachée mais ya boule penza siko akangi yango photo mais bayebisaki eke aza na 2 cailloux dans le sang akangi yango photo atiango na papier mouchoir tango aye kotuna nga mama tina wana olobaki soignera pe ba embolie pulmonaire ngabi oui et facilitera la circulation sanguine mais na yebi na délai nini te ko sala mais yo melango nanu kaka pendant 6 mois et tango azonga akenda ko sala check-up ba mona eli susu na kayute donc c'est que mususu asuba ngo sanke yeba ou soit eleka na nzela sel ya mibale ye monda moni yango na misu akangelinga photo atindelinga pe asalelinga na voice yango nazo recommander na bandeko basi mibali kozela te caillou dans les seins et banda po yo ya koluka te tanga c'est le moment vaut mieux prévenir que guérir te oyo et brûla ka ba cholestérol te oyo et renouveler la kaba cellule ya nzoto na yo te oyo eza ko renforcer système immunitaire te oyo et soigner kaba maux de tête intense bandeko bazara na problème ya insomnie bandeko bazara na problème ya apnée du sommeil bandeko bazara na problème ya respiration bandeko balala na appareil pour air moko pe meso kata so ke kati appareil zui relève te tanga yango ndeko na yo mtoza na problème ya rhumatisme yo za na problème ya nerf sciatique oza na problème ya goutte tetanga ye onga nazaka na sinusite interminable shit nga nazaka na problème ya pema tetanga ye non seulement sala makambo nazotangela bino aza anticancéreux a remontaka pourcentage ya barin kozela te médecin akotisa ona dialyse po ya otuna mama ndenge na komi de na dialyse bote wane kosala eza préventive et puis curatif donc okoki komela yango na prévention okoki pe komela yango na guérison donc yo muto oza na ba problème rénaux balobi pourcentage ezokita ba rénaux ezofiltrer lisusu bien te yaka kozwa tetanga ezosunga bandeko ya tension bandeko ya diabète bandeko bazana ba maladie respiratoire. Je pense que je suis vraiment clair pour na bandeko bozolandanga kozela te médecin le batomoni de caillou médecin le ozana caillou moko na genou ere yango yo prévient pour être en bonne santé. Maman, on peut dire solo à chaque Congo. Et pourquoi pas on peut se dire que soigner pas chaque Congo pour le traitement. Justement, je n'étais pas au courant. Je l'ai appris que tant que Koufi. L'information des frères Néazolo Baké, Balobi Bazuye, ceux qui n'a pas 300 cailloux, ceux qui n'a pas 200 cailloux. Est-ce que vous provoquez des cailloux? Et là, que provoquer des cailloux, yango moni ba pesa bango na poto ba anti-cholestérol. Mafuta soki eleki et provoquer ba cailloux. Soko zo mela mai mingi te, mai e facilita la circulation sanguine. Batu musu ba mela mai mingi te mais makasi na masanga. Makasi na coca na fanta. Coca na fanta e kotambusa makila na ote koleka mai. Nzoto amuto tambola na mai na makila. Makila yango me mai quantité ya mai eza muke. Pression ya makila pe e kozala na difficulté. Il faut komela ka mai mingi. Il faut kolia ka ba légumes mingi parce que ba protéines wana nde esalaka que ezwa place au lieu ba graisse ya ba cuisse to liaka evanda. Ezwa place au lieu ba graisse ya mipanzi to liaka na chambre froide ezwa. Po biloko chambre froide nde memaka cholestérol. Biloko chambre froide nde memaka ba mafuta o koma muto respirer bien te mafuta etondi na motema. Ce mafuta coûte etondi na motema eza ko empêcher muto à respirer. Bongo kayu o eza na kati ya veine. Il faut qu'on y ait la part de choses. Il y a qu'à légumes, il y a qu'à fruits, mais il y a qu'à maïs, et puis, zoa temps, il y a qu'à exercice physique. Il y a qu'à exercice physique. Abimia à matina mutuka. Ake na bureau à vendre. Service n'est pas à télémi à côté à quelque na vendre. Atambola tende biso za obeti moi 50 pas obeti moi. Pour biso ndepé to de na moi moto ne pas exercice. Pour zotoka. Nzoto esa exercice. Donc c'est très important pour la santé. Merci beaucoup maman. Merci la maman notre bazo na biso. O le biso c'est comme si que aux autres c'est l'impression que bakis il y a beaucoup que traitera mieux que les kabakis à mindele. Mais oui. Non pas cette impression tes bongo. Non pas cette impression te bakisi ya mindele déficit na ngwezani
bakisi wana soki ezosoigne yo na cholestérol ezosoigne yo mpona koempêcher coagulation. Le fait que baproduit wana ezali na baproduit chimique bacomprimé wana eza na baproduit chimique ekoya koboma yo barein ekoya kotobola yo bafoie ekotobola yo bapoumon parce que eza na bacide eza na baproduit chimique na kati. Mais kisi yo kande uti na nzete kande uti na bilanga kande uti na se ya nzete biso tosukoli kaka toniki eza 100% bio. Eza vraiment mutu aolia pondo est-ce que pondo pesa mutu malade légumes pesa mutu malade madeso pesa mutu malade non. Non, bah qui s'amène les traitements malades et pèse. Les autres traités ils ont boma ol. Mobali ils ont la tension na diabète. Azome là ba amlor, azome là ba aspirine junior, a comme impuissant pour na ba kisiwan. Non, maintenant ma tension est stable, maintenant le sucre est stable, mais impuissance sexuelle. C'est quoi? Ah. Il y a eu ce qu'on peut se dire que diabète, il y a oui. Et qu'on traiter créer malade mususu. Et qu'on crée malade mususu. Et qu'on soit coûte le sous malade mususu en charge. Ah, ok. Oui. Ba faiblesse sinon soit oui. Merci beaucoup maman. Mais il y a babino pe, il y a beaucoup comme mère. Babé encore on. Babé encore on aussi. Ici indigent. Ce que on qui dose na on overdose. Eza ba o ba yebaka te wana lobi pende ya solo eza ba o pe ba yana bango ka kope ko lukambo. Oui oui c'est normal atana ba kisa mindele pe bato bakufa bazali na kisa bokoko pe bato bakufa bazali mais na ba kisi nanga nazana ba produit nanga nazana ba balance nanga nazana ba peser nanga o permettre kanga na calculer dosage. Et puis en dehors de ça na ba kisi nanga il y a le sang de Jésus bisika ba limite nanga e koki. Le sang de Jésus est sur relève. Jésus-Christ n'échoue jamais. Yango na kotisa na labo nanga azala chimiste numéro 1. Yango moni na bakisi nanga ba résultat ezalaka palpable pour différence ezali. Merci beaucoup maman Cathy. Merci d'être venue. Merci. C'est la fin de notre émission. Je salue la présence du big prophète, le Père Condé. Voilà, c'est la fin de notre émission, maman. Je crois bien que tout le monde en a. Prochainement, message non Yasuka et votre numéro de contact. Message nanga Yasuka ezali bande kotoye balolenge ya komi batela. Muto abatela kakoleka Jésus Christ azate. Singa no ya luketu wana face à problème et ça le côté. Bagyo ba pesa auto chaîne wana ego sambo liboso ya problème na yo. Donne ta vie à Jésus Christ pour que vie na yo est la meilleure. Na sengi na bino bo s'abonner massivement. Na chaîne na biso ya La Nation Puissante TV. Pe bo benganga na plus 243 82 20 012. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci na la Voix Céleste pour na invitation na yo. Merci na évangéliste Michel Kouchou pour na apport na ona musala nanga. Soki kolo Yesu azongite ndeto monani mbala nsima. Plus 243 82 20 012. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofota. Si maintenant tu es pour le Bakinzama, Boto, tu vas te séparer la prochaine bague. Shit, n'a un problème, il y a paiement. Tetanga, yé. Non seulement ça, la makambo, na zotangela bino, aza anti-cancéreux. A remonter à pourcentage, il y a barin. Cause la te médecin a kotisa na dialyse pour ya otuna mama ndé na komi de na dialyse boté wane ko sala eza préventive et puis curatif. Donc okoki ko melango na prévention, okoki pe ko melango na guérison. Donc yo muto ozana ba problème rénal balobi pourcentage ezo kita. Ba rénal ezo filtrer lisusu bien te. Yaka ko zwa tetanga ezo sunga bandeko ya tension, bandeko ya diabète. Bandeko bazana ba maladie respiratoire. Je pense que je suis vraiment clair pour na bandeko bozolandanga cause la té. Médecin le batomoni de caillou. Médecin le ozana caillou moko na genou. R yango yo prévient pour être en bonne santé.
Maman, au bête de solo à chaque Congo. Et pourquoi pas au PC qui bâtit soigné par chaque Congo pour le traitement? Justement, je n'étais pas au courant. Je l'ai appris que Tango Koufi. L'information des frères Néa Zolobake, Balobi Bazuye, ceux qui n'a pas 300 cailloux, ceux qui n'a pas 200 cailloux. Dans les cailloux, et là, quoi provoque ba caillou wana, yango moni ba pesa bango na poto ba anti-cholestérol. Mafuta soki eleki et provoque ba caillou. Soko so mela mai mingi te, mai e facilite la circulation sanguine. Batu musu ba mela mai mingi te mais makasi na masanga. Makasi na coca na fanta. Coca na fanta e kotambusa makila na ote, koleka mai. Nzoto amute tambola na mai na makila. Makila yango me mai quantité ya mai eza muke, pression ya makila pe ekozala na difficulté. Il faut komelaka mai mingi. Il faut koliaka ba légumes mingi parce que ba protéines wana nde esalaka que ezwa place au lieu ba graisse ya ba cuisse toliaka evanda. Ezwa place au lieu ba graisse ya mipandi toliaka na chambre froide ezwa. Po biloko ya chambre froide nde memaka cholestérol. Biloko ya chambre froide nde memaka ba mafuta oyo koma muto respirer bien te mafuta etondi na motema. Ce mafuta kuta etondi na motema eza ko empêcher muto respirer. Bongo kayu o eza na kati ya veine. Il faut koyeba kosala la part de choses. Liaka légumes, liaka fruits, melaka mai et puis zwa temps ya kosalaka ba exercice physique. Bato musu pe basala exercice physique te. Abimia amatina mutuka. Ake na bureau avandi. Service nezaka atelemi a koti ake kuna vandi. Atambola tende biso za obeti moi 50 pas obeti moi. Po biso ndepe to denda moi moto neza peka exercice. Po zotoka. Nzoto esa exercice. Donc c'est très important pour la santé. Merci beaucoup maman. Merci la maman de bazo na biso. O le biso c'est comme si que aux autres impression que bakis na yo ya beaucoup que traitera mieux que les kabakis mindele. Mais oui. Non pas cette impression tes bongo. Non pas cette impression te bakisi ya mindele. Déficit na ngwezani. Bakisi wana soki ezo soigner yo na cholestérol. Ezo soigner yo pour na empêcher coagulation. Le fait que ba produit wana ezali na ba produits chimiques, ba comprimé en ezan ba produits chimiques. Et koya ko bomayo ba rein. Et koya ko tobola yo ba foie et ko tobola yo ba poumon. Parce que ezan na ba acide, ezan na ba produits chimiques na kati. Mais kisi o kande uti na nzete, kande uti na bilanga, kande uti na se nzete, biso to sukoli kaka toniki. To eza 100% bio. Eza wa muto oli ya pondo, est-ce que pondo pesa mutu malade? Légumes pesa mutu malade, madeso pesa mutu malade. Non. Non, baki ça mine les traitements malades et pesa. Les autres traités ezo boma o. Mobali ozo be la tension na diabète, azo mela ba amlor, azo mela ba aspirine junior, a comme impuissant pour na baki siwan. Non, maintenant ma tension est stable, maintenant le sucre est stable, mais impuissance sexuelle. C'est quoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on peut signer que le diabète, il y a oui. Et qu'on traiter, créer maladie moussou. Et qu'on crée maladie moussou. Et qu'on soit coûte le sous maladie moussou en charge. Oui. Oui. Merci beaucoup maman. Mais il y a babino pe, il y a beaucoup comme mère. Babé encore on ignore aussi. Qui c'est indigent. Ce que les qui se dose na on overdose. Te ezanga ba o ba yebaka te wana lobi pende ya solo ezanga ba o pe ba yana bango ka kope koluka mbongo. Oui, oui c'est normal. Atana ba kisa mindele pe bato bakufa bazali. Na kisa bokoko pe bato bakufa bazali. Mais na ba kisi nanga nazana ba produit nanga nazana ba balance nanga nazana ba peser nanga o e permetaka nga na calculer dosage. Et puis en dehors de ça na ba kisi nanga il y a le sang de Jésus. Bisika ba limite nanga e koki le sang de Jésus et Jésus relève. Jésus-Christ n'échoue jamais. Yango na kotisa na labo nanga azala chimiste numéro 1. Yango moni na ba kisi nanga ba résultat ezalaka palpable pour différence ezali. Merci beaucoup maman Cathy. Merci d'être venue. Merci. C'est la fin de notre émission. Je salue la présence du Big Prophète,
Le père Condé. Voilà, c'est la fin de notre émission, maman. Je crois bien que tout le monde en a. Prochainement, message non Yasuka et votre numéro de contact. Message nanga Yasuka ezali bande kotoye balolenge ya komi batela. Muto abatela kakoleka Jésus Christ azate. Singano ya luketu wana face à problème et ça le côté. Bagyo ba pesa auto chaîne tuana ego sambo liboso ya problème na yo. Donne ta vie à Jésus Christ pour que vie na yo est la meilleure. Na sengi na bino bo s'abonner massivement. Na chaîne na biso ya La Nation Puissante TV. Pe bo benganga na plus 243 82 20 012. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci na la voix céleste pour na invitation na yo. Merci na évangéliste Michel Kouchou pour na apport na ona musala nanga. Soki kolo Yesu azongite ndeto monani mbala ya sima. Plus 243 82 20 012. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofota. Si maintenant tu es à Boto, sur la prochaine vague.